Coucou, boya ebele, na sous le baobab, life together, boya bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele, bo s'inscrire. Et kozala bien, maman, kolina lisu ozala yo moko te, papa, boya, to kata lien wana, tozana nu ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, tozala together, tala kaka, soki to sto leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude e bomaka, malembe, ezali maladie moko, e bomaka malembe, okokufa mala moko te, oko souffrir, e ko bengela o ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele, vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors, Nzambe ye moko loba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele, ba maman boya ebele, ba papa boya ko s'inscrire na sous le baoba, live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo Tebele, bisika biso bizubino. Vraiment, Bambo Tebele, je vous aime beaucoup. Oui, je suis là. Votre maman Leki, la danoise. Ba yenge, na bandi konapsa PV à longo. Na bandi konapsa PV à longo, ba yenge, bisika bizubino. Na bundu dia Congo, ba yenge. Boboto bonde, kona bandi konapso ya catholique. Bah bonsoir, bah rebonsoir. La mandi comme ça témoin de Jéhovah. Voilà. Bah salam est belé. Na ba musulman. Respect. Je peux ça toujours na ba chef coutumier na biso. Voilà. Et on peut les lotoyer. Toujours le makamba coutume. Les belé bazo négliger ango. Mais vous allez payer aussi. Voilà. To solo la kande to yaka bozan se sous le baoba toza vraiment posé tozo sur makamoko eza très posé eza très capital et ko sunga bato belé parce que biso nyonso to kokufa un jour okoma veuve un jour okoma veuf donc mutakotika na mokilo azate yango mukolo wana soki komeli yo attitude ni okozala nango. Voilà. Nga pena na kopesa bino expérience na oyebisa bino ndenge nini nga na yebeli ndenge le kaka. Voilà. Et puis vraiment beau à la poser, beau partager, beau aimer vidéo, beau partager, beau s'abonner et belé na sous les baobas la danoise et au salanga plaisir et puis on peut toujours makasi ndé bozo ko s'abonner chaque jour. Vraiment beau s'abonner, même boyebi ba nombre d'abonnés na ngate, mais ba komi belé na blokango na tiango na discrétion, mais boza pinza ebelé et sengweza makasi pour na ko éviter ba jaloux. Voilà, et on a lingate ba tubayi ba nombre d'abonnés na nga. Et puis voilà, je vous aime beaucoup vraiment. Et puis boyebi tozana live together, bandeko na ngai eza site moko ezo sunga makasi ba blessé de guerre. Ba papa ou baza blessé boya na ko bande bino ba pota na bino boko sepela na mwasi moko ya bien bino pe ba mama onyo surtout abengana ka mobile na ye tu vois maintenant tu as des conséquences ko banga te yaka changer ka caractère zala poser aux hommes mobile ya bien ba jeune fille
opena babalite boya ebele surtout bino na besoin na bino pona bokota libala tokos. Voilà. Bande onanga to solo la affaire Coco. Coco c'est la femme d'Mpululu. Donc la veuve d'Mpululu. Tozo solo la. En tout cas, eza ya koyinda, eza mawa mingi, lokoso ekoti na mboka, lokoso eza mabe. Bande konanga eza bien te. Yangwana tozo solo la makambu ya Chiko et puis bato pesa pe conseil na ba oyo bayaka kosunga na tangu mutakufi. Il faut na yope mtozo kende kosunga libota wana bakufeli mutu okopesa mbongo na nani to solo la yango parce que après yo sungi ale famille ya bato ekabwani moyibi ekoti bitumbe bimi ezalaka bien te. Malamu aide na yo emema kimia bato bakabola ngo na kimia. Bandeko na ngai ezali vraiment pasi na mawa komona ke tobungisi ba culture na biso eza malamu te. Ndeni tokotonga mboka na biso na désordre, tokotonga mboka na lokoso, tozobebisa ba famille, tozokabwana likolo kaka ya lokoso ya mbongo moko boye. Bandeko mbongo esungaka biso. Mbongo sans mbongo vivre te. Sans mbongo ozana via malamu te. Mais mbongo ekoma maître na yo te. Mbongo ekoma ko imposer yo vite te. Mbongo ekoma te ke okoma soifé d'argent, tu préfères même que mobali noa kufa ou bien mwana noa kufa ou bien loko moko koya na famille pona nini ozwa kaka mbongo. J'ai vu ça aussi même na poto mikolo kutu eza mwa kokita ba mama moziki basalaka ba moziki na bango pona kake soki mutakufi tala fondement ya moziki ezake soki mutakufi ba pestoza na aide moko boy. Vraiment tozo kanisaka mutu akufa. Siko yo moko tango kokufa, tu ne penses pas que yo po kokufa ozo kanisaka ke soki papa na nga kufi, soki mama na nga kufi, soki na cousine na nga kufi, ba moziki ba ya kopesa nga quelque chose. Mais tu ne penses pas que yo moko po kokufa. Okufi pe que tu es parti aussi ba moziki pe ba tchepe le côté. Donc c'est vraiment bête toutes ces choses là au lieu par exemple que oh bah OK, nazo assurance vie pour moi, pour mes enfants en cas de problème na ko sala boy to zape na Europe mais na monique makama musique wana tellement ebomi ba mabale ebele et bebisi ba foyer bebisi éducation bana bato ebele vraiment ba komo bima na makamba ba musique wana yango lelo to eto lo banano to bosani likambo ya Moïse Mbiye te, to bosani likambo ya Michel te, to bosani te to yebi ke ba video musupe bimi ba uto tindela nga pe video ya Grace Mbizi ye to yebi déjà ki azala kamutakala mais wana penza baza penza ko kotisa yango penza bande ko na ngai Grace Mbizi déjà komi na mwana mais na ko yape ko beta uniquement li solo Grace Mbizi na video wana voilà. Lelo na eko sola likambo ya Coco. Coco azali veuve. To yebite soto benga epe veuve parce que il paraîtrait Chiko pe atikali ko bala eboite aki apesa mbongo. Je crois ça là ka moi ba sinya mikeka ba biloko mo ndenge wana. To uti ko landa famille ya nani ya Chiko Pululu baza famille moko na mekaki nanu na boyaki na ko sala émission avant na lingaki na tala attitude na bango ozonga ke baza batu moko baza posé baza batu moko baza lokoso te baza batu moko vraiment ba yebi nzambe bon balinga kutu mwana bango sala ba théâtre wana te babande komona ngo bien te. Sa maman disait même pona nini azo ko seka batu oyo baza ba handicapé maman na azo ki ngo na sens wana alors que Mpululu alobi te nga na sala kango po na pesa ba handicapé valeur. Donc tant na bando sala ngo na ba famille na bando sala tout ke ba famille wana ba considérer nga po na pe ba banda ko considérer bana ba kizengi. Donc asala ki comédie na ye po na ko considérer bana ba kizengi parce que na Congo tozara mingi na caractère so bana baza ba kizengi to ko finga bango bandoki mususu ko beta bango o baza bandoki baza boye. Donc alors que
eza ba maladi moko boye soki mwana bimi kizengi tant sou yo mama ozana makila ya bien te ozana ba germe moko ya bien te o esala ke kizengi raté pa na yo ekoko bimana mwana ou bien mobali ozana ye azape na ngona makila donc eza ba biloko moko esotaka ba génération emsu na ba génération na bino kala ba kizengi bazalaka ezana makila na bino et kosala ke na génération na yo ebimi ba ezape ba msupe na naissance à cause akutana na maladie moko boye méningite akompe kizengi donc il y a beaucoup de raisons mais dans kalato bandeki na Congo bamuna kango ba pesa bana wana valeur te. Alors Chiko sora saki théâtre na ye ya bana kizengi alobi c'était juste pour na apesa bango place na bango na société. Là aussi c'est vraiment bravo ezaki idée moko génial na wuti ko apprendre ngo na famille na ye yango ba saki OK soutenir au se défendre pourquoi pas et puis balobi babande ko mona ka Chiko ka normal mais tanga kufi nde ba moni munene ya Chiko et puis bande ko ngai Chiko azalaki penza mutu moko ata soka simba kisi ata soka kendeki na nzela nini mais aza mutu oya ye ko ningisa mokili liwana ye ebimisi ba secret belé ebimisi makambo belé biloko nyoso tozomona o ba Moïse Mbi o ba nini nyoso ezali va wana ya pululu eye ko bimisa biloko wana nyonso vraiment que ton âme repose en paix papa liwana yo efungoli makambo belé. Espérons que bana na yo barokola na kimia ba mama na bango kopesa bango makasi ya koleisa bana wana batanga ba classe ya bien. Et loko nga na ko conseiller ba veuve na ko conseiller mwasi ya mpululu. Koma yo koko oza ndenge nini? Ngai na yebi nazo yeba ke ngai na ville nga boye na mbala moko nazaka na ndaku na bande ko vanda na olobela bino kombote parce que voilà na sengi permission te. C'était un homme azaki très riche na Congo, azaki proche ya Mobutu bakoyaka na avion boyebi avion wana je peux vous dire quand même batu bazaka na avion wana si j'ai une bonne mémoire babilongika yango me bakombo ekimi. Bref, avion wana ekoyaka wana Mobutu azali en vie ndeko mobali akufara na kati. Ngai même mama na biso abanda koyebisa biso alobi soki ozana mobali no akufi wana na opesa pe conseil na batu musu boyebi te atoza na poto a ba prendre yoke ou bien tu étais là c'est place mobali no akufi kende mbangu na toilette soit bande génique ou bien soit tokozwa bien légette ou bien bato bazana bana o ba itizaka ba couche o ya bilamba wana okozwa yango ozwi olati yango na se lokola bande génique ou bien ozwi vraiment bande génique mais faut chapene lamba olati yango bien okotisi na se basi olati kaleso moko olati ya mibale ou bien olati kilote na se après okozwa kola moko mulayo otie okangili puta na yo ovandi kim et puis omivandi si na se koloba loba te donc ovandi vraiment kimia obandi siko kokanisa pasi obandi kokanisa bana otikali na bango mobali molamu azalaki nango makambo azalaki nango soki azalaki na makambo mabe olimbisi ye mbala moko ofungoli motema na yo po na nzela mobali na yo kende bien. Donc tu fais ça et puis otikali nango tant otikali na bande wana pendant ces moments-là, ozolela mobali, vraiment, okoki ko vandaka bongo, j'ai vu la dame, en tout cas, baleleki mobali, je crois, une semaine, abande ki la msou juste, je ne sais même pas, soka bande ko brosser, mais ko soko la penza, ezala kite. Mais soko ozana ba période na biso, tu peux, ou bien, basi kaka okoki, o passe moi, na se a basi, ozongi si kaka eloko wana fo ezala na yo. Ti bakundi mobali na yo. Après tant bakundi mobali dire ba famille bakotiko bongo te ke ba l'air mobali kaka bakundi ye bozongi wana ba vandisi famille déjà l'air bazo sala ba démarche de ba okunda mobali ba sombeli o déjà lamba ba sombeli o déjà boye
pour n'attendre ko sukola bongo olatela mba wana bon bazwaka ba veuve emsu mibale bako aider yo bakende ba sukola o sukola sope ba sukola sope yo moko sukoli après lingwanda wana bazyango na bilamba nyonso leleki mobali na yo batiengo esika moko ba msusu bakenda ko bwaka ngo na mai ba msusu bwaki yango soki na poubelle non obwaki yango ekei biloko moko ndingi wana après yo sukoli okomi libre okoko lia muke okoko loba muke. Et puis moi si oya kufeli mobali moi si ope na opesa bino exemple azalaki parce que na ebembe na bango même le président de la République était descendu là mais jamais bambongo bapesaki bambongo bazopesa na matanga c'était la veuve qui prenait ça non ezalaki veuve te il y avait une organisation quelconque bato famille ya mobali bazana famille ya mwasi il y avait une caisse le président est venu bamikonzi baye bazotia mbongo wana bakundi bango et puis mbongo wana tangi kombaki c'était que baye ba partager balobi ke bazwaki autant basalaki ba dépense autant pour les enfants c'est ça pour la famille ya mobali quand même ndeko na bango pe avant na nu mobali wana zalana yo. C'est que moi je ne comprends pas na ba veuve et je ne comprends pas même na biso basi tozana mabala avant mobali wana azala ya yo biteke mobali wana azaki na famille na ye pe babotaki ye bandeko nanga famille na ye bokoli mwana banga mobali bakotisi ye classe basali ya koma mutu aye akutani na ona age nini emsu babibali mso aye akutani na yo na age déjà mobali akomeli msu na 35 ans emsu 30 ans. Pendant ces 30 ans, Azakina ba famille nae. L'air kara komi na yo, toi tu veux prendre cet homme-là comme propriété privée na yo. Papa bananangai. À part papa bananayo, azape na bande kono baza même makila keye. Oyo kutu makila eza pur. Par rapport na bano ya boti po na bano ya boti makile sangani na yo. Mais ya bande kono maman moko tata moko makila moko. Olingi basunga bangote. Allez, yo sikoyo, mbonga matanga, koko, moi j'avais déjà vu. Na monaki déjà na ei nangai o natale la makambu. Les jours na monaki nani mobali o nani edingwe bayaki soki na muyombe gauche. Tangu bango baye, mais c'était quoi ça les Congolais? Moi ça m'a énervé. Edingwe baye na mbongo. Bazo pesa boy basimbisi mama koko kotoyo e basimbisi koko kotoyo basimbisi mama ya pululu kotoyo tala mbongo cotisation na biso yango yo boy na boy. Après moi je me disais tangu basimbisa ki bango mibale à la fin mbongo wane kokende pa nan e kokende pa koko ou bien kokende pa maman pululu. Ça c'est quoi ça? Donc n'habitez même ba congolais na bino bat boke pesa ba cotisation. Vous êtes des malades? Bo excusenga. Bilo bokei bomoni mama koko bopesi mbote et akotele makutu pona nini akufeli mobile akovanda na se mutu na se mais mama koko là qui était debout na nani ba même ba mindele okufeli mobile ba vandaka balati voile boya vandi bomonaki même na Côte d'Ivoire te moi si ya DJ wana Arafat tant mobile na kufi bo mona ki place nini yazo zwa ba cotisation ba ya batu ba ndeko yana ngo ba kofi ba pese ba cotisation qui avait pris est-ce que moi je na ba dozwango mais Coco tu es malade osana le koso boye pourquoi toi tu crois que mbongo yo kimi nango o ba pese yo pa olive est-ce que yango ndeko boko la banana yo c'est ozo mbongo malédiction ozo pesa banana yo ki malédiction pourquoi et puis oyebi ke babala yo pété. Bien sûr, aux akina pululu ndako boboti bana mibale oui. Moi si so ba vandi na mobile plus de 6 mois, bokomi ka soki moi si na mobile. Mais pourquoi ko kamata bambongo? Ko wele la bambongo ndenge wana. Sorry. Yo zela lingana nu babenga ozuki botutuwe. Soki eloko nini na mobile na yo elongwa nanu na nzoto na yo avo wele la bambongo. Bambongo ata kutu ba pesi yo bandeko bozo yoka donc mbongo soki mobali na kufi atiki bambongo ok wana bambongo atiki ezaki abino mais bambongo bazo ko tia na matanga ko zwa te
ezala ba million kozwa te ata mutu aye koglise bongo na liboko oke nango na kese olobi opesi mutu botya kuna batie na kese wana ntango ekosila bamatanga esili badepense nyonso esili bazwi mbongo balobi ok mbongo ebimi par exemple 20 000 ama koko yo mutu ozalaki na mobali okufaki na mobali ndako moko topesi yo soki 6 000 atiki mpe bana soki 10 bana bazwi autant mususu bapesi mama na ye propre quand même à perdre mwana na ye yo ozwi mbongo nyonso bazopesa yo na maboko ozoyeba te ke bazobwakelo nde malédiction bazobwakelo malédiction ale yo wana ozwi mbongo bawuti kokunda mobali na yo basokoli yo te eloko te nayebi te basokoli yo te ngai nalobi le oya kondima nga andimi odimi to fanzi so yo ni bake sokolo na pasteur kende ba sokolo na pasteur bomoni ba pasteur kende ba sokolo na pasteur mbiye okutana na gege ya mbiye kuna kende ba sokolo soki na pasteur nani kende oyo bolinga onga ba sokola nga na pasteur kende pasteur osambelo mai kende ko sukola mais ngai nazoloba oyo ezali parce que makambo oyo bozo comprendre yango bien te. Même dans la Bible il y a des coutumes. Même dans la Bible botanga l'Ancien Testament bien il y a des coutumes là-bas. Parce que déjà na bazoloba osukoli mwana olaksi mwana no mutakala eza mabe eza coutume. Comment yo koko zozwa bambongo mama Olive ya pesi mbongo wana ozwi mbongo yebi ke ba pesi pa mama Olive. Mbongo ezo eyebani mokili mobimba yango nde yo koyiba mama poni komiluka malédiction okokufa koko okobokola bana na yo te bandeko soki koko akoyoka boy oyo nyonso akoyoka mongongo na nga bo partage yango ekoma na pa koko akokufa parce que ba famille wana bazoloba te silence na bango wana ndenge bazovandela makamba mbongo wana ezoloba mingi eza bien te koko kende kozongisa mbongo nyonso bapesaki yo na matanga pesa bango bakabola mbongo wana eza mabe makasi mbongo soki mobali no atikalaki yo mbongo na ndaku soki ndenge nini wana pe etali yo kutu basi musu ya mayele na mbongo mobali atiki na ndaku apesa na famille mobali abi mobali nanga atikaki otanga bilamba na ye yango oyo biloko nyonso yango oyo. Moi j'ai ma soeur na saluer esika azali aza na Hollande Mama Rosa kumpava ba gros bisous azana Hollande tela mwasi ya kolanda l'air mobali na kufi azwi nyonso yango yo bilamba mobali yango ba ceinture yango mbongo na banque atiki yango pesi nyonso mama mobali azalaka na Belgique ba ye ba loué na mutuka na bango bazwi ba biloko ba alobi ok topesi bana na biso temps topesi bango ceinture topesi bango boy kaka alobi bakangi bakatinga maboko te azana ye à l'aise ali na boyi tata kutu pasi yango eza na Congo siko so ipulula akufaki te nde ninga olinga ozomba 10 000 yango wapi 10 000 yango ozokanisa ngo ni ok teka na ngola obi okosala nango ni o basimba ba 20 000 na maboko boye bakenda oza na bana mike babebe olingi bana na oba opedre kaka vi boye okufa ka likola mbongo wana mbongo bapesi mwasi apesi mama Olive apesi batu nyonso bayebi mokili mombayebi yo kende kokima nango vraiment koko buzoba ya boye ya nini il faut zala pe ozaka ndoki oza ndoki yango balobi ba ermo boye bato bamwindu makasi bongo baza nango ntina kati ya motema na shiko pe bilokota lokota basi na mokili elekaki bino oza na ba mama 10 baye wana vraiment bana 10 ba mama soki 8 ata yo moko pe shiko place ozali ale ba mama wana kutu mwasi awuti na ngola ba yende shiko abala shiko aza marié na mwasi awuti angola yo bo wuti kaka cimetière boye koko na yebite na mama na yo ba famille na yo ba couper so conseil te bo wuti cimetière okomika bovandika muke bo wuti cimetière obandi ko lia shingom obandi ko fiba bombo na munoko nani apesa ki yo bombo pona nini buzoba boy ba okomi obando sepsa bango ngai na kei na ngana famille na biso na moni ndako ekomi kaka na kei na ngai ebongo boko benga na kaka ezalaka bongo te
yo oye wana ovandi kaka na se wana famille ya mobali nde mutu bakotelemisa yo bakoloba mama koko telema topesi autorisation telema nga nazoyeba oyo nazoyebisa bino mwasi ya mokonzi ya monene amikitisi na se batelemisi ye basimbi ye babikota na mutuka alepelisa topesi autorisation pan ya kotambusa voiture okomone na eloko te bakene ye na wenze topesi autorisation osala basha sombi mwa biloko boye batambusi ye na bandeko ya mobali partout wenze boye balobi na ye makambo esili ale bakaboli babiloko bakokai kokabola yango yo ozowelela kaka mokolo wana basokoli yo te basali eloko moko te pona nini bapaster bakoma koyebisa bino coutume eza mabe sikoyo soki coutume wana eza mabe pona nini bokenda kosala bamariage coutumier pourquoi boyebisa mpe bapaster mariage coutumier mpe ekufi parce que na mariage coutumier bakosenga bangombe ale bapesi bino ba 25 ngombe bakosenga ba macheti bakosenga baloso bamungwa biloko wana nyonso tu bozo kondima mobali obalinga nanu te bapaster bakotuna eske bobala nani na coutumier ote paster osala libala te donc paster azotuna nanu esi obala nini na kindoki parce que coutume eza kindoki azotuna ososalaki mariage ya kindoki tolo baka bongo te yo lobi te babalingana na coutumier te ok te osala mariage te il faut que na kobalana na coutumier avant boya bino bomona na église catholique batuna makamba bongo entre temps bapaster wana bazoloba te bandeko na ngai coutume wana eza kindoki ok siko soki eza kindoki pourquoi bazotinda esu batu ale kende kobalana na coutume bandeko na nga bobalani na coutume ale libala ekufi non omoni coutume ekomi kindoki okei bakende sokola yo epai ya paster wana kosokola yo koko yebisa ye peke oyibaki mbongo nyonso matanga mbongo nyonso banda kopesa yo ozotia wana na bato bozwa kopesa mbongo na matanga est-ce que eza normal mutu akufeli mobali bopesa mbongo bokoki kopesa mbongo te bokosolola wapi nani kesi eza wapi ya bazotiela mbongo batie wana na kesi bozo ale bomoni siko ko seme ba trouble parce que bozo yeba te bobosani civique bobosani éducation à la vie bobosani makambo ebele géographie ya mboka boyebi te ale bobandi ko kaba mbongo mboka o bana basuki bana mulile soki bana nini so bolobaka o baza ba congolais bobandi donc bobandi ko kaba na bino mboka géographie boyebi te loko te koko ngai nazo senga yo batela nzoto na yo batela bana ozana no jeune fille ozana yo na no jeune emsu na no lekata 35 ans oyote pourquoi tu veux laisser ta vie à cause de 10 000 même 50 000 pourquoi et puis pourquoi tu es égoïste pourquoi lingi mbongo nyonso tu wana yo mo kaka mto zwango et puis la mort de Chico est-ce que yo so expliquer ba tout clairement comment Chico était bon azala ko bela nini ke eloko ni ekomela ki ye bake kuta Chico na ba soki ba gratitude na nzoto bake ko kuta bato ba mususu ba porte fungwa maki ba sentinelle boy tous ces mystiques là pourquoi tu ne dis pas et puis ozaki moi c'est anganga donc yo pena na age no kene ko bala moi nganga vraiment faut zalaka motema makasi. Pourquoi tout ça? Pour gagner quoi? Coco. Bandeko, makambo eza capital. Bo salaka bongo te. Kosala buzoba te. Vous pouvez dire que non, surtout kutuke, soke yo koloba soke nga babalaki na bango ngai te. Dans ba sukulanga ponani. OK, wana so o memi susuli. Donc o memi sou malédiction. Babalaki yo te comment ozolia mbongo ya matanga Chico. Alors que sa maman est là, baleki na maman moko tata moko bazali. Ba noko na e comment oza pe Mukongo, comment so oza Mukongo so ekoni me ba Chico ba Congo. Comment tu peux oser encore lia mbongo wana tant que ba balaki yo te? Nyoso tu wana parce que Chico atiki bana ebele. Yo yeba ite ke Chico aza vedette. Yo yeba ki te ke Chico aza na bana ne bele Chico abombela ki yo te mama yeba ki yango.
Yo kufeli mobali, bazolela mobali no en plein air na stade. Mais yo zo koka baninga bachaka te longi na se. Yo zo talaka place ni batie bana. Bana msu balongwa, bakita, oligiti, olingate na ndenge ni. Oza motema makasi mama. Oza kutu motema mabe kutu eleki mie. Oya yo eleki na motema mabe komi motema makasi. Coco. Et puis mobali no akufi. Ba sukoli yo ndanu te. Même ba pasteur ona ba sukoli yo te okosi. Même ata pasteur mo na assemblée yo te. D'abord zoza mosi nganga. Oli ata pasteur assemblée yo. Il faut na no luka délivrance ko bala nganga. Bosa ba sacrifice bolia bato abatu na nganga. Nganga lia bato abatu. Abande ko bimana yo azolala yo. Yango la msupe shikwa lekani. To ya kokosa ba poison. Allez, yo wana bandi ko saba interview. Olingo koma ni kroni fuati. Olula musalango. Mais soko olula ngo poni osaki banda kate banda shikwa zaina bomoy. Nde shikwa kufinde ya ko tikelonde musala yo moni oleka kasko ba interview koloba. Oli ovanda nano monde okoti mupepe. Ozwi liboma. Omoni ozwi liboma. Oza liboma eza normalité. Mutu eza normalité na esko tanga penza parce que moi si penza tanga. Même ikutu ngai bo ba isinga te ke coutume ezalaka boy ezaka boy mais nga na vandi mobali na nga kufi bachela kanga bambongo moi je vais rien prendre parce que sa famille est là. Yo lelo boti bana mibali tout se paye ici bas Coco. Ozo sala ngo ozo nyoko la mama Chiko mais ozana mwana mobali azotalo wana et oko futa la même chose. Oko futa la même chose bande konangai. Et les femmes botaka mwana zolo ezaka mukuse atuli mama ndeni zolo neza mula iboy mama lobaki na mama les femmes lobi na opeso réponse un jour zolo ne mati boy atunyo moni mwana seka keba okoya kozwa réponse un jour ozana makila Chiko ozo nyoko la mama Chiko azolela azokitsa maya miso 9 mois memaki mwana na libomu ale mbongo ba yena ngo bazo pesa ngonde pana yo mbongo msuku to simbi boy tango balobi ok ba pesi yondo weleli kozo enveloppe na mona ki yo bien j'avais na zaki déjà na na linga kuna salelo mission mais na lobi non na tika na moi sio alors que tango na tiki yo na moni sukoza bandi ko continuer buzoba bandi ko boy ba ke biso nyoso un jour to kokufa. Bokie bana kozwa babiloko kaka boy mbangu eza mabe makasi bande konanga iboza na se ya sous les baoba mwa kopa ti kopa café vin blanc vin rouge tokos na ndenga mukete to mela na biso esalaka bien bande konanga en tout cas beau partager bande konanga beau partager to boité mikolo eloko eza na actualité ba mitakala to boité mais beau partager o eza conseil tozo pesa na mwasi nyonso soko bali keba parce que ba mibali soko lelo mwasi na ya kufi akosala makamba boité ako chambongo wana ekozana caisse mais biso basi to komi lokoso nde komi kolekela biso to komi kosana ba prière mobali akufa kaka avant pona nini ozwa assurance soki bosana poto awa bosaisa assurance okomi kosambela mobali no akufa kaka pona nini ozwa assurance wana ya maladie eza mabe makasi botika makamba boy eza mabe yo Coco zongisa mbongo abatu tikaki moyibi wana oza pena oza moyibi ya koleka te tokoyoka yo te tokoyoko kaka soko bimisi mbongo wana et puis comment okufeli mobile kaka le même jour famille etelemisi yo te quel courage fozala oza kuluna oza balado ok d'ailleurs mona kini ba bikumba okomi ya kokimisa mbongo soki mama na bino baleki no ba ye opesi bango ba mbongo wana bakomi bandeko bakuluna bayakta kokotela bino na ndako bayiba bino ba mbongo ngo nyoso mbongo wana kosela ote bakotela bino bakuluna landa o prophétie bakokotela okoko place nyonso kovanda bakuluna koyeba place bawuti te bakoteli yo bayibi yo nyonso ozangi pe yango omonte kosala eloko te alors ozwa mbongo na nzela bénédiction basololi balobi no eloko te
matange panzani te bato nyonso bavandi wana ba mama bana na nyonso bavandi ba omela mwa ba secret yo koti boye otelemi pe yo moko kelo bana famille ba pululu nga na kei na ngai nazomona ndako ekomi kaka 3 semaines ovandi pa ba pululu wana na ndako wana kaka ozolala ka wana lelo bakundi mobali olobi ke ndako wana ekomi kaka yo wana osimi nzela pe okei mama kanisa tala sima zonga mutu tala sima zonga mutu yo kuti mpululu bobandi na mpululu azaidi na succès na ye okuti ye mama na ya boti ye akolisi ye mpululu aboti bana partout yo ye bana nokutu bazande bana mike par rapport ya bana nyonso to cela veut dire que yo ye kaka oza mwasi moko lobi awa ale yondo lingo ya kotuta ntolo et puis pe l'air ozwi nyonso obimi okuti bambanda pete po bazaki déjà basima bale kufa nango me ba mama bana pululu obwakeli bango jeton na gagner nga na kangi nyonso ale batele balingi babeta yo osomona ngo te nyonso neza buzoba bandeko to kola to sala babiloko bisalela te soko so fungoli makolo bimisi mwana ozali su mwana mukete ozali susu mwana mukete pona mwana mukia fungula makolo ta bimisa mutu na mukili me yo soko dezo fungoli makolo bimisi mutu na mukili ozali susu mwana mukete bandeko na ngai ezaki yango penza na lingaki na apporter na biso nyonso to na ngai moko na bino nyonso tu nde tozana mutu otika na mukili azate me bosala makambo mwana mwasi ote azandoki koko famille ale ye moko est-ce que na yebite na yebite bomona ngo esikani bolela mobali boye yo moko senge lobi na kena famille ya mobali mutu ba hotelemisa yo mama telema koki ba soko boy no te ngai pasteur na biso mta osukula nga soki ndengeni oyebisi famille et tout babi ok problème ezate tala biso liputa na biso to peso yango yo boye na boye ba makambu pona bana après ba nyoso mbongo yango yo makambu boye pulula tiki ba nyongo boni bobengi bata ba nyongo fola msu yo yebi pulula paze na ba nyongo bozu ba nyongo batu bofuti lamsu pe na bazaki na nyongo loyer ba kena ndako wanda ofutela bosisi mais toi tu es vraiment tu es une folle. Et puis ndako bando fana na pa pululu soki lelo ba famille ya mobali balobi na ba ke kuna te soki pe ba kei nazasi bokeno kuta biloko nyoso kitoko mpululu ba montre ba lunette nyoso sa kimisiango pono gagner nini mama ozokanisa bana te ba yokoloba maloba mabe ezui ote mezui bana ce n'est pas bien changer likolo biloko mokilo lingo teka vie na yo na bana ok bandeko na ngai wana mama leki na bino la danoise voilà boye belé na live together nazo zela bino ba pel na bino bobenga to travailler to longa na solitude eza mabe makasi et bomaka petit à petit c'est pas bien boya awa ozo moi ça bien ozo mbala malamu na ndenga mukete je vous love botika la malamu mama leki na bino na prochaine vidéo bye bye bisous.